nazo remercier bakonzi oyo basoccuper nanga bon na nyonso basali quoi donc voilà Oza na hôpital to za libanda naza na hôpital naza awa eza hôpital ozolia nazolia depuis hier ministre abengaki ngai alobaki ke baya kotikela nga biloko bakomi koya kotikela nga donc ozozwa pe traitement malamu ouais traitement nazozwa combien de fois par jour traitement bon 3 fois par jour nazomela bakisi oyo nayaki nango nazomela yango donc 3 fois par jour non babakisi nga bapesi nga kisi kaka oyo bayaki kobakisa nga oyo parce que nayalaki déjà na bakisi na nga bakisi bango baye nango yango oyo alors nini okoyebisa population mpo nongo esila bon nakoyebisa population ke nga naza ndeko na bango naza ndeko na bango naza congolais nabotama awa naza ndeko na bango bakobwaka ngai te naza mpe na hôpital donc naza na hôpital donc nabimi te nayoki baréseaux sociaux bimi makambo ebele comme quoi que non naza na kei naza na Paris donc c'est pas vrai mais je sais pas comment ils ont procuré ces photos là donc moi je suis ici, je suis avec vous ici, je sais pas comment ils ont fait. Vous savez aujourd'hui c'est les réseaux sociaux c'est très fort. C'est ensemble. Moi dit un problème est quoi yaka continuer ça le va ni ka de gauche à droite. Ngai tant que na pe mela mbali nga toza la biso à l'est to lia to mela donc toi na biso na iloko lo ba te. Nga na sali test te mais nga na za bonne santé parce que na za ni na fièvre ni na kosukosu ni na symptôme mo ya coronavirus. Ba na mazala ki nango mais là ça déjà guéri. Donc le peuple va se déranger na binoté donc voilà ça guéri ayo ki bien. C'est la cas délai na biso ekoka ya quarantaine après to na biso.